on peut zate. Ezali. Siko kati na ngane musana nga dusu muke moto. Dusu muke moto. Okumisi penela mais moi kalamba ya boye. Penela moi c'est à poto. Na lo bango ba mena biso ba château rouge ba ebi. Sex tap na ye mais Mamoulou bo confirmer que penela sala ka annonce la film pornographique tout ça Mamoulou bazan de ko moi aussi. Te na confirmer te. Et loko penela sali wana eza o ayebi mingi ndako sala bongo. Ngako tu danseuse na osama wana te. Ngala ni ngaka pasa kamula ba. Elle l'enfant. Elle a une expérience que tu as. Aza espèce compte penela espèce compte. Voilà 6 serons. Siko penel yo zali vierge et loko wana so beta bolo ko pa makapi oso balo longo loko bakati fufu ba bati ba pa yango obaga sala film te ayebi ayebi penel na musala o chiki après tokomi na publication ya mutaka ngoza pe ya mutaka ya mukete mutaka na munene boyo loka biso ba pene bo mtemo mabe Mamoulou obi ke pene na leka pe na tegena pour faire des listes bon ko sang bon muta teka mu yemo pas récupérer on a ko sote si passer de songi na kosolo makambo ba bomanga passer de so na kwa la samba au termi la station o mama sana ko masanga limbi santa ko moto pour ko no salibala on a des capons na gris toye banité papa même si on a poto ba ngati kan zodo no le maso bongo fort recevoir au tchema ina ko la message au tchela TV no ka lo kuta so rebo nande rebo a belote o mona lobati ngam loba e wo ka tala nga shiba otanga ko film do tala nga e gichi otana ba otanga fobga sa tala o apeti na nga ouais balobi Raf Ngindo Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Ralph Ngindo. Congo Promo. Wata plus wata na les boss là. Congo Promo deux fois avec les boss Ralph Ngindo. Une of me les jeunes leaders de la guerre. Artiste na yo Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Congo Promo deux fois Bolandaka Congo Promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check. Salut fidèles internautes, vous qui êtes abonnés sur Congo Promo Télévision, merci pour la confiance et pourquoi pas fidélité aux Arango et pas Nabiso, vous connaissez toujours qu'on s'abonne massivement pour vous allez jamais déçu. Merci aussi à les boss, il y a Willy Mouchen, le véritable et le seul code mondial. Merci aussi à Mifouné qui a belle de tous les temps, de tous les jours dans le bagarre prêt à Zamoro, l'argent l'appelle papa. Merci aussi à Maman Daniela, Mokoko depuis Canada pour à Vancouver, pourquoi penser à mon chéri Yvette Motenge depuis Liège. J'ai signalé le 15 janvier, c'est mon anniversaire. Alvin Lutouma, mon oncle, mon maman. Je pense que ça l'a bien cadeau, la nouvelle vidéo m'appelle. Et ça l'a tellement kitoko. Je suis là avec Mamoulouba, Bako Lukaye, Mamoulouba bientôt là. Il faut pas qu'on ait un péniel et n'y ait mokile à Mamoulou Bambotena. Oh tata regarde Mbote basoninga Mamoulou la star double star na danseuse Mamoulou internaute Mamoulou je suis toujours dans les bons et pourquoi pas le code mondial il y a Willy Moucheni corde mon papa chamois ntatika ngate Mamoulou il y a Willy Moucheni te sali et pourquoi pas mon partenaire pouvait me dire que Caro mon Carostine yango digue Caro et pourquoi pas il y a Jolida Caro balobi soko taliba maman okumisi nzambe na compense maman olivité parce que na kati ezala pa na compense maman te oh
Nazarana moi ça pembe mtaleki lina munene na pembe aleki amida chati na pembe aleki ali na pembe. C'est moi qui parle. Mais vous avez pembe c'est la leki obi là. Vicento. Ah ma pembe ole ka obi. Ça munene. Tu retiens ma race wana. Vraiment. Oh, babi moi si je crois ça a défaut. Il y a le barana j'ai dit du combien du combien moi ça mwendo à soda et masaka mana passa si bembo passa si bembo rabina oh ndole oh kasi yo sika ba okanga azana kati on a relation maman on a so makasi ngama muleka mama olivilembi donc je salue Sandra Bolondo motema giumenga pourquoi pas balobi ya Sylvie Bolondo mama sociale la motema ya papa de kukemena na États-Unis d'Amérique mama Bolondo mama na pesa mbote belé babi mingi Junior Oda Mobutu mon ami de Kati mon associé balobi moko mo chapasilique qui la barre chapasilique et pourquoi pas babi mon grand frère chéri ambinga ya mbiji Kalouchi de pétrolier donc si ça là il y a la tigresse si tu as la tigresse je te salue Batolinga Mamoulou babi c'est dit que mon foulage je te salue donc qui la barre c'est pourquoi pas Kalouchi de pétrolier pourquoi pas lobby yemoko m'talonga compensa babo Olivier maman baleke belé je pense que na suka to sakana ngo lisusu mamuluba lelo bato batali vidéo na yo sali ningisi internet mamuluba vraiment batali vidéo na yo bato belé bazaki dessine la publication bato ba publier qui y a Peniel tout ça sextape na ye mais mamuluba confirmer que Peniel a ça la annonce la film pornographique tout ça mamuluba bazande ko no aussi te na confirmer te et loko Peniel a sali wana eza o ayebi mingi ndako sala bongo ngako tu danser na osama ka mwana te ngako journaliste na osama ka mwana te côté parce que ngala ni ngaka pasa kamula bon elle est l'enfant elle a une expérience côté aza espèce compte Penela espèce compte voilà Cicéron parce qu'on est nisco la bien tout son un peu mon question malgré ça vraiment merci beaucoup na tsa boy poto ça na mo faciliter oyo kana déjà moi na okanga vraiment tout son na mo sima mais Michael Mbai papa na biso na pese moté na expérience wana lobi wana mais libale kufaki oui libale kufaki pour moi si a publier mobile moi so a protéger mobile je m'a publier mobile wa oui to za kabatu nga mobile nga ata bominga langa miona nga mutazaka te so to langa betinga tant so nga mnaza mabe trop c'est toi quoi balaka trop c'est toi boya libate poani yango de nous c'est temps soit lembi bobo te meka mbasa bo pene za be te meka mba vana base belé abo ape gentil à solo bien to tika biso basi no to mabe o nga kumsa moi site ngana noko ngana kat vraiment tout le monde a Peniel Lango, va se poser la question Mamuluba, Michael Mai notre papa, hein, malgré Bazali souté déjà, tu sur la publication que justice est payée bana, malgré ça, à soi qui Peniel wapi, parce que comportement de comme on a Peniel Mikolo et qu'on l'accepte que Azala qui peine moi si ya Moussal Nzambe parce que Michael Maya so qui peine le wapi parce que ça qui rebo to zongo normal oh c'est rebo nandi rebo ah c'est estima a beloté oh mona lobat mona loba e wa ka tala nga shiba otanga ko film do tala nga e gichi otana ba otanga fobga sa tanga oh apeti nanga baesi te baesi masibo pesa ka na bango te pesa ka ba zamba ba riana ba bibisa Lopez ba automatique ba jani osonga baka e mondongo pesa ka ba zamba ba rebo ba ba so sa misa ma okitoko nazo ba boy moi c'est mobile ba linga na biso zala te ngala ba ngo la beta histoire ya na grande scène nga mo popo aux États-Unis où film bokesh de Salim ma grande sœur et ma maman mon na isenga aux États-Unis d'Amérique to ba linga papa ba na enado biso zala te et tomba que va coûter la carte sur matanga moko boy les balles ya partout na ba pa mobile rose wa balio parce que rose no petchen mobile si ya sali a balio siko ya Michael Mbai na Peniel to yebi société ndeto esanga Peniel azaki baba vierge ndeto ba le balanga vierge non bête moi so bimbali te ko agwa mbali te vraiment neti ngam nanda bete ba devait changa te
T'as des cas na teketi. Mais oh, na botu mwana na nemi combien? Si ko peniel, yo zari vierge. Et loko wana so beta bo, loko pa makapi. Oso balo loko bakati fufu ba beti ba pa. Yango o ba gasta la film Te ayebi. Ah, ayebi. Peniel na musala. Mais ce qu'on peut retirer la peniel lelo ndé aboye Denis Less à 100 mots internet c'est notre prophète. On va passer Denis Less qui pour la commission vraiment. Pour passer Denis Less le rôle à biso. On va dire on va voir un homme de Dieu, un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Dès que on est limité avec Mukuna malgré baloba ba pibia akolekata sa ba deli o pasteur asala na boité bobaka Moïse Mbiye boga mobali kitoko bo pibia to mona soka zala ngo soka na été ya Moïse Mbiye montage ko mona Moïse Mbiye elela kenda o moga na soko bozo sali basala nzambe yo ba retomba pena za chibawu o ma chibawu so na po un mois soyo alongo chino dao o bon o pibia mobala beti yo apo bo sali divorce apo komi ba kubo te ko pa pasa biso na ya choko bokomo sala bolingo ba choko ti okitina nani soki jackpot c'est là na loba c'est nga sisa nga nga katanga te Léon o chama nzaka te donc o chiki après tokomi na publication ya mutaka ngoza pe ya mutaka ya mukete mutaka na munene boyo loka biso ba pene bo mtemo mabe mulu obi ke pene na leka pe na tegena pour faire des listes bon ko sang bon mutate ka mu yemo pa récupérer on a ko sote mais pour faire abi mutaka la pene depuis bimaki et pesi ba copé belé ba te belé ba ko benga et comment na ko cop siko faux tant qu'on le kara pa musala nzambe il fallait avanda donc son nzambe nga personne ba la bien siko passer à des listes to ke peut to lo ba pe to bo ba pe solo ti pa mukama te pe ate Ponga na limo nga na vampire. Je suis membre de aigle. La tigresse. Ça, so to ponga Denis Less, poto ba Denis Less. Muta teki tpene à ça musi pene le quoi 1800. Ya wanga na ngwabi ba lo kabele ba $30, ba lo kabele ba $80. Mais Jack ba biga tanki sana bala ya fute même never 3 fois kosi. Parce que Denis songi na kosi lo manga munje ba bomanga. Parce que Denis so na kwa la samba. Au termine la station. Oh mais masanga limbi s'entend comme te pour le mosali bala on a des capons na gris toye banité papa même si on a rapport toi ngati ganzo don le maso bongo fort recevoir au tchema ina kola message au tchela TV donc le kuta yongo moni vie oyaka na frappe yongo soma le pont mais yeba frappe on te ba becho ba frappe on sa buzoba un pasteur obina ninga oui tout ça namba kolinga pas un pasteur yo mabi que n'a pas bolaka batu mais le loko folo mda pambolinga bon mon ça normal Denis Less vieux pasteur o modi ngate mais affaire à Denis Less oh mamuluba émission ça qui na ndikona la Lyon na pesi mbote espèce la Lyon on a vena concernant tout ça la pena ba Congo promo mais to ki manike pa ya lobby bango ba fundi manike ba fundi ba rigokil ndenge ba sala ki vidéo oyo ba bi pe mamuluba pe ba funda parce que mamuluba pe ti siko zo continuer na kombo ya peniel Denis Less azo porter votre plainte que toi na robanga te Denis Less a respecto na moi kombo ki pasteur wana moi lo pesa osanga te pour moi pesa pas ochangate na sa binonga bini pa wera ça fait 15 ans vers rason tous en ont battu Denis Less nga ko saka na banga ko funda wana ye ba niveau funda nga mo zono ki wenge bio moko boleki na TV bobi ke mutaza na posa penela ya cop marchandise à Denis c'est peniel pour dénigrer kaka on dimne kaka Michael Ambai un pasteur yo pasteur moi si oyo ausi libana ye abomi libana mobile na ye take Michael baza ala fois oya yo ndeko na yo moi la ebembele ku sola ndeko na yo apo moi sote kaka ye vous mon ngo ça bien vous tout le ba bom da sali ko Michael baza te mama bana ye vraiment mutaka est-ce que tout que na tozonga est-ce que prophète Denis Less azaki na problème na Michael Ambai po na ebité so ezaki ye yo mona teke ba kitisaka na problème na matanga papa ya Moïse Mbiye po aza mobenga ni te église za wapi etika ka cher
na dekiti na tapis rouge na ye moi tu vas faire ça rouge tu me tan passant moment tu vas expliquer faut que ça la maman bandini va ça en église na longo la pays na kande ba photo ni qui a bien ma photo église tout ça ma prophétie mais là ni mo saka na nzambe ye bi nga na côté puis na ko sense na changer paiement oh tala Mike na mai pasteur na ngai biso to aba tuté te tant ce moment na biso na soni eloko ngo pesa te ezali siko kati na ngande musana nga dusumuke moto dusumuke moto okumisi penela mais Mike la mai penela moi c'est à poto na lo bango ba me biso ba château rouge ba yebi penela moi c'est kitoko mais kati na ye alimisa muselu ya me mamunde muselu ya me mamule to moni ba publication na tongo Mike Kalamai a publié que justice et Kati a suivi baname to moni sous publication ya Peniel a contré à lobby à loba vérité na mamuji à lobaki na suka teta misapi puis la publication ça je pense que ba mona ba photo donc ta bête même si yo no za boso boti mwana soki nga mo so ta mama lo bien te donc ozana do de ka mo no ba tanga pesa meta no na mona mwana nga bo eza logique donc boti ka Mike Kalambai to ya te ala musa dante ba bengami donc Mike Kalambai bolo so faut apa ki tora mo ba bete bo pede le ki baso Mike Kalambai banana bango fa ye yebi bango bona loba yeli na kangama totonga mukema ezala pasana ya totonga mukema mumuloba il paraît pe mutabana marambo ezaki pasteur Mike Kalambai ya olinga Penel pe ya ba masala nzembe bazana mai na makila dele so mona porno nete ils ont trop de laisser un problème oh yo mona te museluchi oh pourtant yo so ba kedi mutazana posa Peniel amona eza ni mutekiti ekopit il paraît tomoni ka ba Jack wana tomoni bobo ba oyo ba ko bibisa mitaka na mususu ba mitaka biso eza ya mamuyo zate ngana nga opibera ngako nani ngala nga pasa na bona fana nga mama nga kati na me na nga masanga na koti pale na ke na nga yo ba beloko no sarata na banana nga mo porno so za posa ya nga yo mama nga mo porno o so nga mo de bonesa bo ya mutakate ya mutaka mo pendeji ya mutaka yo foko takala bunya eza mutaka merci beaucoup bokondana tokondane Mike Kalambai te po parce que ye ne tapibie te tozoleka po pa Mike Kalambai mwaso na benganaki ya Mike tosambeka ta nzambe botaka ta basi bobala biso tokeso bete po ba musicien toleka so te ba danser yo se feza mama be nga se fina bien boke danser de Mike Kalambai ko banga na solo kota kinga kati yoka kinga kati ne mamuluba il paraît que Ken Penazo monanate il paraît que Mike Lokambazo monanate a leader aussi ba bungi kaka boye ba mwana bango be ko mupepe ya kana ngo c'était la tigresse donc et ya kana ngo za mama ya mupepe ya kana ngo donc to mona na poto banga mutu te c'est ba kimi na bango paka parce que ba kimi paka te de laisser que bango pena po bakanga bango bon de laisser mo fa kangete Mike quand même pas porter plainte pour passer maman ba na eti o ta musu maman ba Mike Kalambai te baza suite ba boxa ata divorce bana bazana kati bana ba ko funa be de Nile City ni mo senti mo ko ngam so ba ko na ba sentiment bana Mike ba ko funa be parce pour de Nile City pour te ki maman bango ti maman ko ma sali boy to banga mutu te to no be ba ko ba vérité ni nango ni ngo sira te sira na yemba ni to salité donc boya to ma mitaka na bino ba internet mitaka ngo pe minene. Merci beaucoup Mamoulouba, je pense que mitaka minene maman ils ont confirmé mitaka minene il peut contrôler na ba relation hein et si vous avez la relation ta mbaka moko mbana ni koi. Merci beaucoup, je pense que maman vraiment dédicace aux gens na poto comme pena na suka et mission na biso merci à tout l'épisode début jusqu'à la fin pour comprendre les Mamoulouba kenda asengi na pasteur Mike Kalambai soki ya komona été côté musala pe ali Mike Kalambai notre pasteur tala pe côté kozala bien merci à tout l'épisode début jusqu'à la fin ba commentaire ba suggestion na vidéo et ça tellement
Kitoko, merci na Junior, c'est pour l'instant sa caméra, Chris aussi. Mamoulou, ba dédicace to kabana biso mamou. Tigre, Cynthia la tigresse, Moutaka. Ah, Moutaka. Ah, Merlangaï, Katia Zalapa, donc la sociale. Donc, le la, babi moi ça peut maleki, aleki amida. Ngama loba, kofi kangisanga. D'autant qu'à amida. Oh, aleki Eliane, Manani, moi ça kofi, maman Alia. Aleki na pembe, bakwa kofi. Na oteka te, na c'est la tigresse de Sali. C'est la tigresse. Balobi, Obinen. Et Bemba Pasteur. Merci beaucoup, restez branchés. Merci à tout le monde début jusqu'à la fin. Le 15 janvier, c'est mon anniversaire. Le Tumba. Le 15 janvier, c'est mon anniversaire. Donc, commentaire, appel plutôt la vidéo, ça la tête. Quant à moi, Alvin le Tumba, les cadeaux de la presse, restez toujours branchés. On se retrouve juste prochainement. Merci. J'avais entendu